bénéficier de bon ya papa oyo moi mbongo te apesa ngambongo azana mbongo ya pesi nganga mona na musufra bo alo kuta so na système asomba batu aso na mukolo mwana azape na posa tekete ta okuta zala na poto opération nyoka maka teka ka ete e bongo le la ki ete ka teke na sansini Rachel babendi Rachel Makila toye nango babendi papa Makila batemo bazala tosali yango tosilisi toyeba mwana za ya nani parce que koloba loba boye tolembi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles internautes. Nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. Eh bien, comprenez-nous, tous allez qui n'a entré na biso, sur côté na lopango abatu, et sengeli au solo la, yambo salanios. Mais na moni vitesse, yamakamne zo kende, ils ont déjà une émission. Voilà pourquoi j'en profite déjà pour faire cette émission. Il faut faire mon annonce. La Bible me dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Na les Nazaraïens, tozo me malikamo, tie koma na suka na yango, po mutu na mutu azwa kimia na bisika, bino pe, bayo bozo yo ka pasi, bozwa kimia, Pasteur Paul David pe, soka ko ka pasi, azwa kimia, Mama Sephora bisika zali, soka ko ka pasi, azwa kimia, famille Mama Kotoyo, Mama Léa, soki bako ka pasi, bazwa kimia, et famille si femme si pona ninte papa na ye opa botie, ndenge na koyo kawa, mena mnoka Rachel, eza bongote. Tukoye bango kaka awawa simali solo. Pardon. Assis sur son trône. Oh, y'a Bisson Tambe. Assis sur son trône. Bandi, ça y est, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône.
papa na ye pe azwa kimia pe libota nyonso tu ya papa na yo basangani awa na komona bato bazebele moi na présenter ezate ba koyoka pasi na komi andenge nini ndeko na mobali mutameminga akomi singa awa to solola na papa sima ko solola awa wa nde to conclure boyoki bino mo bando ba ke famille bazo bo test ADN te ba bo test ADN te pona nini pamba te soki test ADN ebimi et que moi naza ya Paul David te justice ekokanga Rachel pe famille na ye nde famille ba bangi ke basa la test ADN te de deux ba ko bo test ADN pona nini pona bozui mbongo ya kokeno $700 $800 ezate na yango sima lisolo oyo parce que moi nazalaka ya papa bayo nyonso boko tala biso soki bolingi nde bokoma test ADN na koyebisa na bino na conclusion au papa kopesa biso bapesinga komba papa te papa Feli voilà nde tokozwa soki tokosa test ADN papa Feli akopesa makilani soka ondima solo Rachel azaya ye akopia makila na ye po alobi ye moka bwaka ki bana ni tazalaki na bangwa soki ya solo Rachel akozala ye biso to rassurer que papa Paul David akokangisa mutu te soki papa Paul David akokangisa mutala nde mission o ami lobelelanga avant que Tiffany soki bimi yanga tenga na kokangisa mutu bongo nga pe na ko annoncer bino que pasteur Paul David alobi soki makilane bimi aita kokangisa mutu mais je crois avec ba relation oyo papa Paul David azana yango ba pasteur ope o bayebi la princesse na osala ngo pona kombo Jésus bango pe ba ko soutenir nga po ba kitisa papa Paul David motema soki Rachel akozala ye te soki akozala ye wana seke pe ba ko kanga ye soki akozala ye te ye pa kanga mutu te à l'exception ka kiaza mosali na nzambe na pesi bino nyonso mbote na ko monopoliser maloba te to ko banana papa mbote boni papa kasi ndenge na uti koloba bana na vana na bango a des années de 97 à 2012 bavana na maboko na ngai de 2012 à partir à mois de mars mama yoko zwa bango ameme bango wapi na kanluka ekumi bango kuna na mabena malamu ngai tata na ibe eloko te nzoka nde ayokani na leki na ye azalaka na Pointe Noire azwi bana mibale ye Rachel na kulutu na ye Cédric owa obenga Israël ye wana ameme bango kuna komema amemi ake kokota bango na mama Olane te papa Feli pardon ok na mbango ndongo ki oke penza déjà donc komi kutu yo komi na conclusion to ana na conclusion te pa Feli omeminga penda donc ata na njili ave bandana na se eke malembe ti emati yo so pumbwe na lingi na tuna nano papa Feli komema biso boete papa ngempangi na munu bien malembe tito koma bato bayeba vérité kasi yango tokolo tuwana eza conclusion pona monde jo bimisi bakaye te okuto pe na bible o tanga tolingi to tuna boyo yo ebi Élysée na ebi yete o ebi Élysée te oh na ebi Élysée te o ebi Rachel na ebi Rachel mais Élysée te Élysée langue o ebi ete na ebi yete wana mwana te nga na ebi Rachel kombo na ye ya mboka monzadi kilolo Rachel kombo yo pesa ki ya Elisabeth je ne sais pas ok ozo reconnaître que obokola pe mwana ya mwasi na yo Léa ayaka pe na bana oyo étant papa obokola te Léa ayaki na bana te ayaka ye moko boboti na ye bana boni bana mitano bakombo Blaise Patrick Jérémie ndeye Cédric oyo bazana ye na ngambo na ye Rachel mwana nsuka bon bala c'est Patrick non bon sixième maman Léa lobaki bolandaki alobaki za ya ye moko tango bakabwa na papa ndaki ndako bakisa oya ye wana po yebi ete na yebi ye me na concert na kayite azama kila na malembe papa Feli papa Feli ke malembe na yebi question libala ekufi ezala moi te botika s'exprimer ndenge alingi abia conseiller na kaye te oyo ayebi yango azoloba
tolingi vérité à vérité ka vérité abia concerne que ta concerne ka été il éviter que si on takaboy na moi c'est ça la moi te passe na motema papa Feli Maman. Rachel Ndebiso toyeli likambo ya Blaise te toyeli likambo ya Patrick te toyeli likambo ya Jérémy te toyeli likambo ya Isaac ya Cédric te biso toya na likambo ya Rachel Olangi. OK. Nde ekoti biso na ndako no. Yango na uti koloba nga na ibe koma Olangi te na ibe pe koma Élysée te. Comme Rachel. Yende mtakoti biso na ndako awa. Lobela biso na bosolo pe bosolo po mama déjà lobai na biso. Pesa biso mbula oyo mwana na yo olobi ya suka. Po papa nyonso to yeba ke na kata ke bota na ne boy. Mwana na yo Rachel azana mbula boni pa bota maki na ne nini. Rachel a botami le 21 janvier 95 à l'hôpital à Marseille ya biso awa. Azana 17 ans te. 17 ans te. 95. Maman, ata yo mozo boy que 17 ans te ngona musika boy. Azana âge nini? Ana 17 ans te. 17 ans te. Non. Ça va, toke malembe. Pour ayaki pe na bo bébé, hein, ayaki na 2 mois. Merci. Papa Feli, tolingi to tuna yo. Olobi ke Rachel abotami awa. Est-ce que ça na ba témoin o ba monaka Rachel? Pour ça na ba tumsusu moi simsusu ando ko so aotchali bumu lamba, lamba na suka zeme ezaki na onta keneko yiba mwana batu amemela yo. Eza na batu ba monaka zeme yo peno sala ki peno boni pena zeme na libumu mama Leya. Bongo na kubuka lokota. Kaka hier Rachel na wanga na bongo bayi batikale oyo babotami liboso na ye. Seka abotaki pena me. Est-ce que ça na bato ba monaki zeme na ye bazana biso quartier bango. Ou bien nazwa maman fozo nini photo. Non, date de naissance na ye nazana. Merci papa kende ko zo yango pendant que maman moko pa mona zeme na ye apusana. Soki ezala mutu moko mona zeme ya Rachel. Mutu amona ki zeme ya Rachel na kati ya libumu to lo bateke na mona Rachel tanga koli. Bon pesa kiti pardon avant to zo batata mwasi bazawa. Cha mama awa. Tata mwasi. Tata mwasi. Yaya mtaza. Voilà to ya na bino. Mama, yo za mutaveni. Nazana veni Momboyi 208. Kombo nonani? Mama Rita. Mama Rita. Papa ko tu kuna quelque chose non ba preuve. À quelque chose date de naissance obo sengaki. Date de naissance. Yango na ale zwaka mbango. Zwaka. Ezate kuna la sengi date de naissance obo lukaki. Même nanane basalaki en photocopie. OK. Date de naissance. Oh to luka. Baluka ye yo. Oh nan. Je soucigne Sœur Rosalie. Responsable de maternité de Kikimi. Voilà. Certif. Papa Vanda ka bonzo talo Hollanda ka ko telema. Ba felo akande. Oui, bah tu vas nous donner tous à ndenge, hein? Matata! Mais tu l'équipe bangala te, hein? Na boite. Nga preuve na nga ya wa. Mbango pe ba bimisa bango. Même la justice pe bazwaki. Même la justice. To comme na justice te malembe papa Feli. Oh nde ba tu aluka ki yango ba tu ba ki avant non testa de mba mona non oyo. Botika no ngala tanga. O ba botela botika no ngala tanga nga. Nga moko na yaki akoluka preuve na tanga. Certificat de naissance. Je soucie une sœur Rosalie, responsable de maternité de Kikimi. Certifie que Kibala Kabinda, épouse de monsieur Batumiana Félix. Mais ah bah tu Félix, tu vas dire Batumiana. Résidence Simomboy, 118, c'est ça? 200, Ah bah tu 118. Il faut 218. Voilà. A accouché un enfant de sexe féminin. Poids. Et Rachel Aboutamana poids, hein? 3 kilos 200. Le 21 janvier 1995. Sorti
Le 24, hein? Le 24 janvier 1995. Voilà. Papa, oh, ça, c'est un micolote. Ah! Non, ça, c'est là. La kala? Eh, kaka yangwa. Oh, bima, il y a le bima sauté. Atoke na ma sœur a lelo ba sa ote. Yaka na alempeka na kobenda na obabi o ebima sous lelo te. So ezaki o lelo lelo. Même atoke na ordinateur obetisi o bimio sa. Merci. Mama Kombo lobaki nani? Mama Rita. Mama Rita. Mama Rita oyebi Élysée. Nayebi. Élysée Olangi. Te Élysée là nayebi te nayebi nde Rachel. Rachel oyebi banda wapi? Bandaka na quartier to vandi quartier moko na mama na bango azoteka fufu. Mama moko monena. Leya Isaka Leya. Isaka Leya voilà. Est-ce que mona Rachel na kati album Leya? Na mona kae. Na 1900 combien? Na 1995. Aboti na misu na bina. Mais lelo Rachel a collé. Moni ata Moïse a collé ki alobina lingi suba benganga mwana ya Farante na sina collé. Rachel abimeli biso na internet. Alobi ke ba yiba kaye. Tango azaka bébé aza mwana ya mama Olangi, koko ya mama Olangi. Komo na Rachel Élysée tope Elisabeth Olangi. Ba yiba kaye tango azalaka na 2 mois ipa ya papa na ye mwana moko ya parmi bana ya mama Olangi ba yiba kaye. Nde bayaka kopesa ye ana kingasa na suka nde place ye moko abinga bayaka kobwaka nga. Bayaka kotika ye papa Félix kokamwa te uti na mnona nga te. Uti na mnoko même na la justice oyokaki yango. Uti na mnona nga te. Onde na obetela bato aveni pe bayeba pole mtu bayeba ete. Bayaki kobwaka ye koto na suka. Na kingasani. Po mama Léa abokola ye. Papa na ye o ya lobi alingi na motema mobimba malgré so binga zana bakisi comme na ye Paul David abane ko pesa bambongo ko pesa bozui po babokola ye. Je crois ye pe mtasombela bino lopango ya o lopanga Paul David asombaka te nde loko esalaka Leya Isaka bakabwana papa Feli po mbongo ebandaki koya bazo kabola ngo na ndenga katikati te papa zo réclamer ba pesa epo epa ebi secret epesi mo aite bayo kante Leya lobinga pende mutu nazwaki cop azui mwana Akena ye. Yo nini oyebi na lisolo ya Rachel? Est-ce que omoni Rachel kokola penda o confirmer biso mama bike kobima témoin babakanga kaso mona kizemi te? Na mona ki mama na moni na kobota mana ye na ndenge basali opération tozalaki oyanga mwana. Na opération wapi? Na nini na Robodwe. Na nzoto côté ni na lipeka? Te na libumu ba pasoli sexe kudu azosumba na mupanzi. Opération basuba pasola kaboye ya typhoïde. OK. Soyez balembe. Ya typhoïde azosaila donc celle na mupanzi na sonde batie ba sonde na ndenge babimaka lupango eteka maka pona ye ke lupango Paul David mtasombela bango te ye mtasombela bango te moko papa mtasomba. Ça va papa. Oui maman. Namoni esalo pasi hein makasi pona pasi ya modele nini te pasi komona ke babotola yo bana si fesalanga pasi mais toyana na makambo kabola bino te po eza mbongo toyana wana te papa tolingi totuna yo obimisi na okaye nini eza na kati ya kaye wana kaye oyo ye moko Rachel mokolo ayaki le 28 avril maloba tikaki yango yango nakomaki yango na papier. Mais Rachel atanga te aokoma ndenge nini atanga oh te Rachel alobi na biso na internet na TV ya tanga te botangisa ete yango ayebi na ye koloba français te ayebi kokoma te atanga te mama yo lanje bémission te Rachel atanga te ana 17 ans yagotanga te ngande muna otanga oh Rachel a écrit kitoko papa yo mtokomela ke ye moko akomi boy Rachel alobi boy Kinshasa le 28 4 mois 2022
testament ya Rachel. Rachel déjà tiki testament. Le 28 tozaki na yawa. Bato atondaki atanga. Ayaka kuzinda ya kokanga. Ala ya pesi biso mukongo. Biso tozobele na balaba Rachel azokipe biso te ngonga donki mwana moko mene Judith alobi boye ya Rachel akomi liboma te aye ko baluka aseki biso. Abinga nazali boma te yo Judith te ozoloba yo kuna Marie tate ma batide ale wabengi susu mususu atangi biso bakombo to bien azoye papa zalaka te avanditi ngonga papa ayaka te donki nani mwana oyo ya papa oyo azalaka na ye awa ye kozwa ye ake na ye kuna na ndaku na bango alobi boye moto amemaki bango na mama olangi ezali mama ya leki date ye moto ayoka naki na pasteur David ye moto ayebisaki pasteur David te biso tozali na tata te yango wana pasteur David apesaki ye mbongo mpo ngai nazala mwana ya pasteur ntango ngai na boyi na kimi na Pointe Noire na komi na Braza mpo naya na Kinshasa epai ya baboti na ngai mama leki akei mbangu koyebisa pasteur David te Rachel alingi azonga epai ya baboti na ye na Kinshasa pasteur asiliki atindi ba protocole minei tope 4 bayei kokanga ngai makolo bwangai na maboko mwangai bamemi ngai kino na ndako moko ya monene kuna na kati bato ebele biso tofandi na kati ya ndako bwana sanza mobimba testament sidite to koba iloba Rachel atiki soka kufi to Rolanda kama loba oyo balobi na ngai kobanda lelo baboti na yo biologique pasteur David bongo mama na yo Elizabeth Rachel ezali yo te ezali yo lisusu te je pense c'est ça lisusu kombo na yo te Félix na Léa bazali lisusu baboti na yo biologique te kasi nangolu ya Nzambe mpe na losambo ya bato ya Nzambe asali ngai grâce ngai na yei kozonga epai ya baboti na nga biologique mpasi nyonso na nyokwamaki ezali mama leki det o ezali mama det nde nani oyo azali kuna alobi pasi nyonso ona monaki na point ye wana mama leki malobo ezote panga te na otelo potanga yo mto memaki to kosubasimazia pardon atek mama leki det ateki ngai balei ngai mbongo baleli ngai mbongo na bandeko na ye yo papa ozali innocent oyebi ate loko te olei mbongo ya pasteur David te yango wana ngai na biki mpe nakomi na Kinshasa na maboko na yo mpo na yebisa yo vérité merci ngai Rachel rapport ya Jérémie oh Jérémie ouais ah ok papa o écriture anen écriture ya ye moko ya Rachel soki nalandi malamu balobi boye mama leki date Mangirit olandi maloba balobi o comprendre pardon ya kaso comprendre utana mnana te nini yo comprendre na makambo na tangia bon na comprendre makambo nyonso o leki na nga alobi ke po akoma lelo boye eza na cause ya mama leki na biso o aza na Pointe Noire date o eza maloba o ya komi aswika kokomangwa wate aloba na nga moko na kati ya bureau lingala facile aloba na nga pe makambo oyo na omuna oyo so eza deuxième fois aloba ngo pe
abetanga na nzoto esengaki bozo nsambonga batu oyo boliaki oyo eza deuxième épreuve super awa malobo nyonso alobi elingo ba nini ke maloba oyo nyonso alingi koloba ke en tête ya makambo nyonso te mpo ya koma bongo eza ni mama leki azwaki mbongo epai ya papa Paul David alobi ke azwaki mbongo epai ya papa Paul David bamemaki na ndako moko bayebisi ye ke banda lelo tia na mutu na yo papa na yo na mama na yo eza Paul David epi awa non tie kutuleya te na Elizabeth oza lisusu pa mwana biologique ya Félix na Léa te alobi eza na batu o bamemaki ye bapesi ye na koloba kope donc bapesi kope me nga mpa na ngai bisaki ngai bamemaki na ndako wana ezalaki molili azalaka na ndako wana 1 mois yango bakomi 1 mois donc bazala na ndako wana 1 mois epa ya CFMC bamemaki kuna mutu amemaki mama date mama leki na bino ntango bakomi kuna balobi na ndako tomemi yo bamonisi pasi batorture babi ndenge ozobima awa bosana na mutu na yo koloba lisusu te koza mwana ya Félix na Léa topesi yo kombo Elizabeth topesi yo papa Paul David ndakomi papa na nde yango oyo kobima okende kosala nini okende na koloba euti na mnona nga te Alain Kiakala zwa o testament Rachel atikaki abi bapesaki ye maloba na ndako moko asalaka 1 mois yo moningo simba ok oh eza maloba papa Félix aloba lisusu te avanti te mama toke malembe papa Félix osenga bopesi na mai bino belekela bino lopango tekama mpona Rachel Zela nan pardon Zela mama Zela tozoya toana na papa Félix mama Pichu na balobi Zela papa Félix na bengi yo mbala boni ebele makambo o mwana no tanga lobeli yo a na kati ya ndako na yo esalilaki yo ndenge nini ozozo est-ce que mwana azokosa te akosa te ye moko moto akomaki nga na landi oyo ye akomele nga na kati ya testament s'il vous plaît yo landika o mwana akomaki na testament na ye tango tosilisi masolo awa alobi na nga boye papa nga na kolala awa te yo na ngai tokokende wapi kan luka tosangana mama azala yo zala bafamille bazala nayebisa bango verité makambo nga na vivre na yango avant nga na koma boye tolungu awa tokomaki kan luka leni 16h tango tokomi ye yaya na ye azalaki te mama mpe azalaki te mama akenda konikisa moteke na ye soki akendeki wapi totinde bato bake kolanda baye tosale losambo esile tokote na ndako tango abande koloba yoyo ati mobulu ye alingi koyoka te makambo oyo Rachel alingi aloba ye s'il vous plaît Makili makele bocha toyebi ke boza na baverité bolingi bola boza na koya pe kuna toyoka nanu papa loba po ezol bato bakolanda makele lesi voilà ye alobi makambo Rachel aza koloba eza nini lokota to discuter de 17h à 18h kanda esalinga toyokani te natiki bango na ye na ngai nakomaki awa 22h30 awa na ndako tala bilembo pota yango osaki accident nayaki kotutana na bongolo mabanga molili moya komona eza bademarshe na ye meme oyo ya le 17 février nazokaka dai nalingi nakufa na tukutuku soki balingi basakrifie nga mpe nayebi te
Papa, siko olakisaki famille ya mama makambo te. Na olakisi bango yango te. Oui. Wana eza secret na nga na olakisa bango. Okay. Oh ya lingaki ayebisa biso tout. Bango bati mobulu. Atiki na ye. Donc oya se apesi yangai. Donc Rachel alingaki alobela bino na misu na bango makambo oyo. Que bapesi bamemaki ye mama date amemaki ye na ndako moko bakangaki ye un mois bapesaki ye maloba ke papa David aza papa na ye bino bozesu papa donc alingaki akeloba na réunion wana nde famille mama baboyi batie mobulu na ye batie mobulu nde abombaki vérité na yo po boya kolakisa bango oyo na bimisi kaka lelo eza testament nanga mwana tikele soki lelo Rachel aza te yo eloko tika nango yango kaka yango. Mais papa nini o akoki ozwa mwana na ye oyebi kotika ke mabe ozonge ovanda na ozonga lisusu te soki ya solo Rachel aza ya yo mama ngai d'abord olane maloba ye alobi naza na kanda c'est pourquoi baye kozwa bana batini bango quelque part ngai tata na yebi te na koengage koma et puis mwana ake kobebela kuna pana ngai te na sundule bango basala ba démarche na bango ngai na kozela bayelanga mwana Embuentre. Pona pesa ke ba mwana mobimba. Mwana ake ko bebela kuna. Ngana ndima mukuma wana mama ata zoba. Papa mobocha zongi saka motema sima. Non. Wana te. Papa, to lingi to yeba to yoka sango yo kendaki na justice. Na justice okende ko sala nini? Bien. Justice wana ngana vandi awo. C'était le 40e, le 17 février. Yo na mosto baba kasa okanga ba date le 17 février na vanda vers 9h30 na mona yeye kubima na fiancé na ye. Oh papa yo vandi Rachel bakange yo wapi na beach ngobela. Olaninga? Esalenga mawa. Na kote ndawa ata maya tipe na meleki te na joka ka pantalo tu na ba identité yo. Na photo na ye azalaka na ngo. Ngana ye na mwasi na eto siminzela tokei. Tokoma na Pascal téléphone eleli. Oh boya wapi na 17e. Ezaka bongo te. Na 12e mairie. Na tribunal. Boluka mutuka noki. Toluka mutuka ya pressé embouteillage. Tozuba tukutuku. Yena mwasi na tukutuku. Ngai na chauffeur tukutuku. Bango le boso biso sima. Te na 12e tokiti. Toluka délégation ya mama Hollande o batindaki a monanite. To téléphoner le soir alobi naza na 13e mairie. Chauffeur ale akumi biso pete wapi na 13e. Tango to komi na arrêt. To lingo to kita mutu ke utaki na sima. Ale. Eko tuta biso. Heureusement ezalaki na petit boulevard. Soki eza na grand boulevard mere na zate. Biso tuna ye na mwasi na ye. Na gangeli ngabi yo eko mema mwana bato soki to kufa. Mbala suka ko yesu na mwana bato te. To kutana na tibo wana. Tango to kutana na mama wana délégation batindaki nani magistrat pe aye to koti to ke kosamba. Osamba endenge ni onde bat baolinga baye. Tango to koti na bureau na juge. Juge atuninga e papa oyo azali mwana na yonga be oyo azali mwana na ngai. Atuninga nde eloko nini lagisi ke azali mwana na yo. Mutuna ye ya liboso. Atuna ngabe pona kulakisa ke azali mwana na ngai ba identité na ye yango. Atangi kaka yango wana. Tango atangi esili atuna Rachel. Oyo ba parana yo Rachel alobi baza ba parana ngate. Awangane biso na mutema moko. Mama na bango akwe na mabele aleli na ye. Na kati ya salle bazalaki 5 avocats. Awangane biso to bimi to zeleti 14 to zongi le suso même chose. To zongi ndako. Lendemain vendredi le 18 to zongeli. Mwana awangane biso 3 fois. 3e tour magistrat le papa tango wanga na zoloba nani papa na ene mama na papa na ye papa David mama Elizabeth Elizie azaki ko benga ye donc ngara chez le kula nazali awa na lingi na mona papa David to samba ngana ye makamu to yokanaki atiki nga ndenge nini nzambe na ngai Rachel alobi nini alobi ye azana posaka bakutana na papa David
tata oyo ye ayebi nde ye wana biso ayebi biso te mama na ye Élysée tata David hein? Maluba ya mwana na miso ya magistrat. Ok. Après magistrat yo kokata likambo ndenge ni bakata ki likambo ndenge. Likambo ekatana likambo ezalaki batela magistrat nani passer ayano David aya conclure vrai ou faux. Yepe amonani te atineka ba avocat na ye. Suka ba avocat balbi no magistrat zo mwana zongisa na ba parents na ye. Lokola azali mwana na ye opesa ye mwana. Rachel alubi jamais ngana ko kende. Naza mwana na bango te. Zur ngana za ko zela passer David asala nini aya to samba ngana ye makambo to yokanaki. Troisième tour magistrat le papa kende kuvana na yoko yale suite. Ngai te na lingina pesa bino ye me ye awangane bino na ko pesa bino ndengini. Na ina vani nanga. Na ndenge baba sala ki ba démarche ba. Attends papa, est-ce que kenda déjà et pas maman lang na 17e? Na kendaki. Nini okenda ko sa nini pe nini ozwaki kuna? Kuna na pe ozwaki combien? Mbongo. Beta ningo okendaki okenda ko luka nini pe ozwaki nini? Intermédiaire ya boye. Mokolo yo to solola ki makambo ya famille yawa. Tib moko ayaki na lettre. Olia ya na ngwa no atikaki kuna. Apese bana lwebu yebisa papa lobi akende wapi na mama olange kozwa mwana na ye. Tongo etani na telefoni ye. Ngabi Jérémie ngaya wanzote za bien te. Lega na 17e o récupérer Rachel azakuna. Ye aboyi. 2 jours après ngai moko in 2 te na 17e. Na kote pe ba yebisi ngai yo moko kota olukaye na koti na luki tout 17e mobima wana paroisse na bino wana tout na ba bakayasi na bino makolopas na moni mwana te na yego yebisa nani protocole na porte ngabe papa na moni yete yabo pesa nga kombo na yona numero ya telefone suka atikala ko mona na nasima na ko benga yo isiga na komaki na mama ola mina kutana kina passer moko te lokuta mabe. Alors na retour na ngai na vandi na ngai na mona le 28 na zalaki pete Rachel aye kubimawa na kutana kina mwana na biso na princesse kuna yimo to ayibisa kanga Rachel aye aza kuna na ndako ngabe mama kokosa ngate albite papa na kozo na kuzwa nini kene kukuta ye na pakati mbango na kumawa o pakati mbango polo keta mwana Paul David na yawa azate azali kuna epa ya bantu nalandi nage kukuta yepe avani tango amoninga yego yamba ngai alwe papa toke na ndako tango to ina ndako yangwana asalaki testament oyo to uti kutanga alwe papa na kubombela yote soki na wanganaki bino na tribunal kanda ya mama leki makambo asala ngai Abisoka wanga pardon bandela na vocal wana vocal na ndi to bandela abisoka wanga na kiyo kanda ya makambo oyo mama leki bakena asalaki na Brazzaville kuna asalaki nini bayokana kina pasera bateki ye apesi bango mbongo bale mbongo yo papa ozwana yo eloko moko te bazopakola mafuta ya pamba bandeko nanga bale mbongo ya pasteur maloba ya mwana soki bongo ngana yo tozokende wapi kan luka na lubango na miso na bango olandi tolungwa wa 13h ngana mwana te tokumi na 7e mairie embouteillage kanga biso wana 1h tango tolungwa wana direct tokeko kuma kan luka 16h juste mama azalaki te akena konisa wana deja olobaki yango papa wana deja olobaki yango papa likambo ese kei emati ngomba emati ekei ekomi nesiko ekomeli est-ce que na minute to olobo ebesika mwana yo Rachel aza banda mokolo wana nakena kotika ye oyo tokendaka te natikaki ye na maboko na bango lokola yaya na ye abimisaki mobolo aloba te nga mpe nazongela nga na kanda na nga na vanda toyi kokoma les deux mama na bango ayawa les deux mais mama Léa ayawa kaka na tongo ndulelere bayaka nini mwana yo tikilaki nga kuna mutu ebouge lisusu
Tango yé Rachel ayaki azaki mutu ya bouger Le to. côté, on dit maté. Le côté. Afandi bien solo le na baninga. Okondi kuta alobaki binu bokanzinga na bela le boma. Alobaki yango bakosi la ginga na bela le boma te. Soki le côté tuna baninga na yi. OK. Siko nini ezo sala ye na mutu po kuna balobi ke azali na maladi olandi mwana ninga lobi bakende basala examen abimi na nini Quand tu sors examen, amène à malaria. Ils appellent malaria grave T. Na typhoïde. Donc, tu somba qui ba kisi, tindenge zalaki ke ba traiter na semande ba no pese ba kisuana assisté na kirité. Tindenge est-ce que papa yebi ke Rachel na ngongo to loba boy autala na pointe noire. Ngana yebe ngata. Ngana yebe esika azalite. Osa Rachel kwa mwana mtu msubo endendi. Ngai na sale mabete mama. Parce que na bandi likambo ya Rachel e bebisi morale na ngai. Parce que comme le kula ko salanga ba critique ba remarque elingi ko loba ya belenga mutu na sale mabe. Sale mabe nani? Ah mais c'est l'homme aloba na bango. Njo ande yo za mabo pembe. Yebe lokote. Rachel ye moko atiki testament. Problème na ngani. Ngande na kokanga mana bango bato bayaki kuzwa mwana na nga bake ko bebisila nga mwana. Siko okanga mana bango ernine. Tango pardon s'il vous plaît. Okanga mana bango ntango ni. Tango yoka Rachel akoti fulu. Tango koka Rachel azali suste poto osweta ngo te tozo pesa ndebe kivoka. Akoti mabele tango koka Rachel abali tango koka Rachel abongia ke poto ndo yokanga mana bango. Mais likambo balana kama lembe na koko landa mbango te. Ba démarche neti nini yozo sala po ba ebisio ke CFMC est-ce que komaki déjà pas maman langue na CFMC okomaki okelobaki nazo luka pasteur na bino o mwana nga tangi. Kasi na lobe wana utaki kuna na kena kuluka ina moni yete. Na utaki na 17e mairie wana pe première fois te moko musoto kenaki na ye na makulutu na bango na mama oyo abotele ya biso 3 te na 17e mais to mona ki mwana te. Papa zo reconnaître que le pango o basombe la binongo. Nanan. Le pango na somba depuis 1971 époque ya Mobutu. Mikandeza. Nano na bala kutute. Osoma na mama leyate. Te. Na somba ki na yete. Pango nga na somba ki célibataire, na somba ki na mwase moko te. Est-ce que natula no papa yo sambela wa? Ngaye kobota mananga te liwa catholique. Na ko changer tout d'abord c'est lingumbe sala ka eloko. Moi je me demande lingumbe sala ka eloko boyambi libiki za pona bo lingumba mais non dans bana na onde mwa na ko sambele pa maman langi ndenge bakeneki nzela ye na kulisi ya kule premier communion na bango tu ye kuna gena ko sana. Est-ce que Rachel abala soki babali si ye kuna epa ya kenga na yebi na ngate me pona nga na yebi ka bala na note. À peine à 17 ans. Oui. Attends, Yomogo. De 95 jusqu'à 2022, Azan a 17 ans. Merci. Obi Kambo to eba susute Rachel Aza na problème na mutu. Rachel Aza bien. Rachel a ndengeni ezo eba na lisusu ti. Bota la testament Rachel atiki. Testament onde esalinga vertige. Kolobete bakanga kai na ndako mo pendant un mois ba pesa kai maloba. Balobaka na ebo okoloba ke mutamemaka ye na kopo wana ezalaka nani mama leki na ye otomona na point noir euti na mwana nga te mapasa napesi bino mbote mama pasteur apesi bino mbote makambo euti na testament na zonka aboloba yo mama pasteur na zongo awa alobi ke mama na bino nde mama date mutapesaki ye na bapasteur bakangaka un mois na ndako na maloba batiaki babe aloba kaka za mwana ya Paul David aza mwana ya Elizabeth banda lelo komone komi Elizabeth Olangi ba nyokola kai na kati ya ndako wana bapesaka mama date mbongo eza bongo bapesaka mbongo nde yango alobi ye pe na nko wana awangana ki papa na bango pona nini mbongo bango bazwaki pona bacha maloba na mnoko ne aloba kaza mwana Paul David papa aliaka te. Est-ce que Rachel azo sala ezali bulu yekete na kati ya libota?
papa na ndengo yebi mwano est-ce que comme kosa te kia koseli bato makambu po kaka peso kanda ye moko azali vivant aza mwana moke te nga nalandi oyo ye akomi c'est ça tia tozwa nanu bayaya na banda na grande sœur otala nga na kanda ezanga te po modèle s'il vous plaît papa maman pardon bon ok ya voilà Alain toko telema sikoyo s'il vous plaît bato baza ebele o baosenga ba témoin o aveni mobimba nde bakitia bao bamona kaka chaîne na libumu nde abotami nde baza papa mbote ma sœur namoni otie musapi boye lokwa nde tozalaki na classe osengi na pesa yo maloba naza na retard nalaki na mosala mpo namoni bato yango na ye mpo na makambo ya Rachel oyebi nano Élysée komona nayebi te oyebi nani kasi nga nayebi na kuma ya Rachel ndako na ngai yango en face ya est-ce que ndenge ye oyebi Rachel na libumu toka ndenge eza kaka oye na quartier kuti film akola na ndako na ngai yango oyo princesse wana o papa lobi o ayebisa ye mwana na nga c'est que quartier nyonso tu bayebi Rachel abotami awa papa na bango sala na onatra na era soma lopango na ye nazalaka te ndenga zo témoigner omoni lopango bateke pona makamanani Rachel so yeza lokota bo longole lamba botali awa nazana nini te yeba wanga ni talobi boye awanga te kakola azo témoigner kota internet total alobi na wanga ni te na kola awa na bokwami awa ndenge zo bomona kai awa wanga tabiza même likambo alobi bayibaka yende na âge à 2 mois tanga zaka bébé ma sœur s'il vous plaît nga nazo uta intérieur nazo uta congé s'il vous plaît soyez bobandi boy tokati nazo uta intérieur nazo kuta ba Rachel awa et puis na ko regretter aza mwana mwasi ye moko na libota papa oyo soki mwana komi boy tozoka mwa aza ye moko mwana mwasi parmi bana papa boti mwana mwasi mais so komi na niveau oyo toyebita est-ce que aza travailler ou bien aza ndenge nini tozo comprendre te makambi ya Rachel fika tozwa yaya za wapi yaya ok kosani ekomi ya réunion biso tolinga réunion te comme neti okepesa bango mbongo na kozambwa yango api na opesa s'il vous plaît yaya yakabo tozala te est-ce que tu comment maman Rachel Léa Yaya Mbote mama comment nona mama ya mama oza malamu namoni oyelongine zo lakse kwa na pasi pona makambaleki nanga likambo nini oyo zo reconnaître koza na ngona pasi so mtalobi vérité ya likambo ayeba banda bo mwana akoli ayo oyeba vérité kaza mwana bino te bayibaka ekoyiba na bassin na âge demo bayaka otikele mama Léa akoli na maboko na bino bobokoli pasi yaka po reconnaître bino te nyonso na baolo beza mensonge baolo bate ye mtalobi Rachel eza lokuta Rachel aza mwana biso mwana noko na biso ngana za ya na bango mwana tata mwasi na bango liboso Rachel aza leki na biso mwana noko na biso aza mwana mwasi kaka ye mwana kata libota abota mikakawa na libota noko na biso aza 5e bayane mibali baza 4 après yende 5e aza mwana nsuka na kata libota na oye komeli donc esala biso passe makasi ke komona leki ya mwasi a disparaître kaka boye awanga na baparents na ye salama na nteto mona kaka na Rachel na likambo ekomeli Rachel yo oyebi Rachel na lolinga bana ndenge nini po likambo bimaka boye te oyebi kati ya bana mo bazaka kimia balobaka te to oyebi Rachel aza mwana mo boye wa bandala msu lokuta kala to banda zaki dana mabe kala na yebele na lokuta te na yebeli Rachel na lokuta te yo sambeli wapi na sambeli l'église de réveil oyepa mamo langi na la grandeur de l'Éternel non ke nasi femme cité na kenda te mais mama sko na otu na likambo oyo yozo tango oyo kango zo yo kayango ezolobelo nini est-ce que ça te pona bokaboli ya noko na yo na mama Léa ndezo memela Rachel makambo eza pona bokaboli na bango ndenge mama Léa yaka yekozwa bana na absence ya noko na biso bana bazalaka awa bango nyonso tu 5 bazalaka awa
oya mukolo lokola kenda na ye na mwasi na ye na bana na ye bango batikalaka bango 4 nde mama ya bango ayaka azwi bango ake na bango kokende na bango bazalaka kuna epa na bango bayaka mpe kotala papa ya bango te bavanda na bango kaka nde toyoka koyoka makambo ya Rachel kana 2022 oke o Rachel abeli liboma Rachel aza na âge aza na 25 ans hein 27 ate moi 96 27 ans ana 27 ans maintenant solution nini bino bozwa pona moni papa zela dio zala kaka s'il vous plaît ndeko s'il vous plaît hein pardon papa na ebité Alain tozonga nanu totuna likambo papa est-ce que lelo soki mutamonani alobi papa Feli biso tolingi tosukisa likambo yo na otia mbongo na nganje bokendo sesa test ADN yo na Rachel to eba soki mwana oyo aza ya yo papa Feli okolobani ngana lobani na kosepela za mwana na ngai na yibi yete okendo sesa test ngana zana mbongo test te se mutamona nya pesa mbongo hein ça va soki mutu amonani apesi mbongo tokei pardon s'il vous plaît Jérémy tika Jérémy s'il vous plaît Jérémy s'il vous plaît bande ko baye ako soutenir bino oza mwana na nzambe Jérémy s'il vous plaît ya comprendre Jérémy tika kimia Jérémy na lobi boy nini yango Jérémy yo le panga tata Jérémy adima kata le pango adima kata le pango akeye wana ki le panga tata na yo Jérémy le panga tata na yo ya lo bani yo au église Jérémy au église yo ndoyela bato siko ozobemisa suna misu na bango olobi ngatia vanda alobi vanda nye ya mama nalobi abima kata lupango asa bibi soki abimite donc abima kata lupango abima kata lupango nalobi abima na kata lupango abimi no déjà abimi Jérémy vanda Jérémy ozoto satanga te vanda bazo bongisa yo zo bebisa susu sikolo ba tata na epano ba place baloba makambo loba makambo kamuni na mabelo Jérémy je maîtrise ko zo mato sani kanga yo kolo likamanga mato yaya namoni bitumbe ko mobimanga na supporter te na banga na zoka est-ce que bokondima test ADN soki mutamona na pesa mbongo tokondima bazwa makila noko na bino bakendo taxa na nani po bima na likambo tondimia boyo ka son teke so abimi ya bino te abima ya biso akokana na famille mutola no eza makasi na yebi soki soki osali test wana akobima ke ya biso aza mwana biso batu ba pesa mbongo papa alobi andimi po famille mama baboyaki nde batu bandoko bake babangi aza ya bango te soki mutu amona na bingala tie mbongo langa boke sesa test ADN na papa bokondima tokondima. Voilà, merci beaucoup papa Feli lilobano ya suka nini oyo koloba na famille mama Leya ba Olanda yo na bato CFMC banana na bato CFMC ba Olanda yo olobi na bango liloba nini parce que ba yo ki soni mingi mwana na yo a bebisi réputation ya église et comme ma pe bilakeli mabe na libota na yo a bebisi réputation ya basali na nzambe ya église ya bato lolenge na lolenge nini okotala olobela bato ya CFMC soki mwana abebisi réputation wana ezanga ete ezali esika ye akendeki bamemaki ye ezanga ete nga natindaki ye kuna te
problème wana ye akeko kutana na yango ye aza mwana mokete 27 ans eza mokete alongwaki na maboko nanga mwana mokete ye moko aza na kati ya koyeba ngalo posa na ngai ezali kaka mwana azongela ngai 1.3 azongela ye bonso azongela na mutu ya bientôt osepela bozongisela ngai ye donc baya otikela bino ebomemi badelivrance na bohôpital bongo so balobi na oke bapesi yo mboka ezwa ye yo mona point noir oya na ye ngana okende nga moto namemaki ye ngana okende point noire te baye batindaki ye bango nde bakokende ndenge bayokanaki voilà mais soki toye na minganga abazwa makila mpo bakende ozwa mpe ya ye mpo bakende osesa test okondima mais towuti koloba merci na banza boyoki mwana azalaka ya papa Feli Alexis Kaza mobile po na minute mwa boyokana eza penza mwa mukete entre kota papa na kota mama bomonaki kota mama balobaki bango babi baboyi test na yo kondime te babandaki koboya parce que balobi soki ebimi ndenge bayebi ke mwana aza ya pasteur David te so basali pasteur David oyo okangisa bango nde babangaki me ngai na rassuré kopesa maloba na ngai te papa David akokangisa mutu te po oyo tosala eza mpo na ye te mpo na lokumu ya Nzambe tobondeli bato ya CFMC pardon soki ebimi ya bino te bokangisa mutu te po soki pa bimi ya bino baokangisa bino te bokofuta kaka bamanze pa papa Feli ndenge bokolela ye bino mwana c'est un peu ça alors mutu o bino bato boganga teste ADN mutu amoni ke ye bale komi na kana bino parce que famille balobi baza na mbongo te mutu o amoni ke soki pe na CFMC bolandanga bandeko ya papa Paul David bolandanga nga na ye na yo kosala msala na komisa ngo na suka soki bato ya CFMC bolandanga ba partenaire ya CFMC ato boy papa Paul David ayeba benganga na pembeni pesa po CFMC ezwa kimia oya kopesa mbongo ta kopesa moto big mama Tiffany nga na otindo na minganga na kofuta na obandela futa biye bosonga kuna bokezo makila ya mwana boya abozwa ba témoin bazala na kobenga ta témoin moko aza neutre ya libanda baya pour que to salisa test ya ADN papa ndimi alubi aza preba ya ozoma kila na ye po baye basoki Rachel a mwana na ye to aza mwana na ye te mais botika ngala telema nazwa ya suka po nazwa bato baza awa ya libanda po tokomi déjà kokende modèle Jérémie azo silika libange koya na lisu tanga c'est pas bon. Bonjour tantine kombo nani kombo na Blandine Munzadi ayonde Munzadi o to ka famille Munzadi osana ngeza bona za besoin mwana nga Rachel wana za mwana ngai yo nani ngai na bien tata mwasi ayo mwasuka papa nana posa Rachel makasi esala nga passe na susi ke lelo mwana wanga na biso ba parents esala nga passe na susi ke mwana nga na koma mata bazima kila na opebi makuna ko selo na susi aza mwana na kondima pata mwana ngai nana posa mwana nga na mona ataza liboma za ndeni esese baila biso mwana to salisa na église po aza kimia ndena mona ete besa mutu na passe makasi banda kala no mona ka ete sala ka passe temba zaka normal yango azaki normal bo soki mutu normal bo ozalika mabena limutema te mais so za normalité saka passe makasi pona za mwana biso pe mwana biso suka no libumando so boya mwana suka ka yi wana ya mwasi moko siko po na zoro bakaza ya famille olangi bon na ebite nde bakena kokoti ndaka molili kuna ndaka ya molili ba bouffer mémoire yango moni ke akoma ko wanga biso ba famille biso ba tata mwasi na koti ndaka molili bon na ebite ba koti so pasteur so na pe na yebite ponga na mona kite ba likambo yo mona miso mais lokwa tata mwasi est-ce que ozuda makasi ya okende na famille mama ovandisa bango botuna bango na malamu makambo to yo kana testament o bon eza prévu que to sana ba noko nanga to ke tiki na pa famille ya mama bango kuna nko bokena zanga te likambo na kozanga te benga ta téléphone ko bokende ngamona zana na mona sko réunion ya famille ya papa na famille mama bozoloba nini na likambo bon déjà kitoko kende to benga yo to benga to compagnie to ketina destination to fansi ba to solo te ba likambo eza ndenge nini to ya susika ya mwana biso ba ataza liboma ba na eka to salisa ba prière aza kimia yo zo combien na mbongo poste pasteur David na yebi ko ta 50 francs na yebi yango te oyebi yene ya mo pasteur Paul David na yebi te oyebi te ndeni bongo na yebi te ngala sam na prière na molangi te na oyebi ndeni na yebi te est-ce que bi hôpital o Rachel abotama na maternité à Sainte Croix na Kingasa ya Kikimi tanga yaka ambalasima wa ucho ya ozaki na ye bongo na zaki na voyage ndela plateau batekende nzoka ndako zoka nini rapport nde basanki ayaki apa na biso. OK. Merci beaucoup. Merci.
bandeko baza ebele bawela baloba boni ndeko bien maman wana chance nako yana kozwamba moko ti makamundi yango wana ti point d'interrogation ti yo yebi GDG kaka GDG biso ta ba français couleur rouge kaka couleur rouge rouge pembe makila s'il vous plaît kombo nani kombo na ngai Glody oyebi Elise Olangi na yebi Rachel mwana papa Elise ngala lobe Elise Olangi na yebi oyebi Elise Olangi na yebi ete oyebi ndeka na kombo Rachel oyebi mo baba nani bayanzi Rachel lupangu na bango ekoma kiteli likola Rachel bateka yango bapera ye na typhoïde ebandeli ya typhoïde ndenge bandaka na ba RDC yoka ba classe biso yoka s'il vous plaît s'il vous plaît classique biso toyebi ya Feli azalaka na mwasi na ye ya liboso basomba na ye lupangu oyo mwasi na babota na ye mwana moko mwana kufa bakabwana mwasi oyo bala mama ba Rachel bavanda ba Rachel mama Rachel ye kolongwa akepa na bango na kitambo Rachel na maman Léa combien de bandes baza 5 bana bakibala baza 5 mwasi ka ye moko Rachel bande la typhoïde le rebandaka o biso tomona na kingasa mutali boso eza Rachel lupango ekoma demi likolo ya Rachel papa anyoka maraboy asalisi mwana yo opération ndenge bana baye kokende balandi mama baona kitambo bayaka bazonga lelo toyoka ke o Rachel akomi soki wapi Rachel abe libomo ya Feli atekilu bapese lupango likolo ya Rachel toyebi makambo wana te mama ya Rachel aza muyanzi papa Rachel aza muyanzi abotami akoleli awa kitambo bakei la séparation ya papa la mama toyebi te ke Rachel aza boye toyebi yango te est-ce que ozo bateki bayaka otika Rachel na 2 mois Rachel baka otike pa na biso to uti omona Rachel kala mingi te awa ya la azaka 2 mois la azaka na 2 mois bayiba kai na kibo bébé mutayiba Rachel awa azate Rachel mwana muke bana biso to boti banani bayebi Rachel yo kakita pe na ko mama boni pe na poto ki makamale pesa biso pas soit ki ba expliquer pe likambute expliquer biso to ba to yebi mama olangi azora bana ba orphelina azora bana biso alokotaka boko la rato yebi asomba pe bana batu soka mone asala nini asomba pe batu batekaka bazali na l'église toyo kaka toyebi soka moni Rachel ne toile eza pa na yezo linge bénéficier aswa na papa Rachel mais alo bateke balokotaka Rachel babwaka ya zanga papa la mama mbolo baba ko kango muta kanganga pe na okanga e Rachel bazuma kilea mutazi eza makila mako donc yo lingi bazosala test ADN bazwa kila basala toza réel nde kwa Rachel kutu yeyo figure ezomonana basala oza pre basa test basala toza victime pona papa o pona Rachel bondimi okota likambo bondimi tokoti yango pona bénéfice ya Rachel ngala bénéficier le moko te na ko bénéficier ndebo moya papa oyo mona mbongo te apesa ngambongo azana mbongo ya pesi nganga mona ana musufra bo alo kuta so ana système asomba batu aso na mukolo mwana azape na posa atekete ta okuta zala na poto opération nyoka maka tekaka ete ebongo lola ke eteke ateke na sansini. Merci beaucoup. Ndeko comme ça yo aloba ya suka. Bonjour. Bonjour maman. Bonne. Bien maman. Na zoebete makamno so ezoleka na kati na ndako. Esa binone na quartier pour na moni ba na quartier nyonso boye. En tout cas likambo yo esali biso pasi. Après ngandi nazaki te nazalaka musika mais namonaki na ba vidéo. En tout cas esala inga bien te. Omona na vidéo ni. Amoni na ngala fasi namona ba Facebook nde batinda tinda ki wana en tout cas esala inga pasi makasi pona Rachel na regretter makasi po nga na koleli na botami wana koleli awa. Amoni est-ce que Rachel ba bon l'aime c'est surprise pour na yo obi que Rachel ba lokota kai donc zo ba yiba kai papa na ye moko boye aka ko pesa ka mama Léa ko pesa na yebi eloko wana te na yebi Rachel ko lokota te na yebi ebandela te mais Rachel ndenge zalaka mais siko na tout na Rachel azoboya famille opona nini po ndima famille mama Olangi pourquoi oboya ngo
de Jérémie Yakanon. Est-ce que eza pona difficulté eza pona kuna ba na mbongo azobo ya famille na bino pona nini pas sitoni. Donc agobo yango pona pas cité. Donc nde na ebeleki. Donc Rachel agobo ya famille pona pas cité. Donc to bandi viwana ezala ya pas ndenge to bota matinde to koliboyi. Donc passe mon côté ko bani ke pas ki ma famille pour na passe. Donc to koli nango donc na ba pondo pambo to bande ko teka poto do kana bloka ko lia. Donc na ba koni to mesana kaka bongo. Donc maman abiso kuna na kaluka to tangi na mbongo mususu ya makala. Songa akesa la verni après wale kinanga ba feni ni balé. Donc ozo sa le kinangai eza malade. Comme si le quoi papa ndimi. Omoni papier et ça l'ondé. Na moni testament oyo. O kaya papa nango ava kuti pa komano makambo yo. Pa komano papa komano makambo yo. Aloba na ngai moko fara boy. Donc on a papa zate, mama pe azate. Yango moni na tambola kana ki na l'église misusu pona yeba solution likambo oyo. Mais eloko nga na comprendre. Et pas David ndenge bobino ya makila pour misate. Mais oyo tikali bisomo to luka popo to fa na famille po o ya lobi na o ngana kino talisa to solango en famille mais o nde ya makila ava bozo papa na ngana makila bondu sona ya Rachel soki bozui o ya Rachel après bozo nde ya papa na ngana David azana mbongo te liboki ya mutu asomela ngo kwanga te donc to bandi kaka donc to bandi s'il vous plaît. Donc, pour Nabino, c'est qu'il baba ndakoswana nous ya Rachel. C'est que ngolo baba zong sa Rachel là. Ngai ndenge na zawe. Ngani ya ngana ya wa Rachel. Boyoka merci. Ngana za ya wa Rachel. Ngana za ya wa Rachel. Ngana za ya Rachel. Lokola Rachel. Ata koma ki na fulu vraiment kuta kufa mais lokola kufite ata komi na fulu na salite wana nga ya na yekaka na kondime pa zaleki nanga donc ndenge na tambola ki pona yeba secret ya makambo ndenge na bebisa ki mbongo na kolika kaka to luka to lefa ata to famille pasi akwazonga kaka na pasi na biso ngo donc nga na kondima na bicho Rachel azana point noir to kosala ndenge ni bino bobi foka bazo ya makila liboso banda na ye. Et puis bah awa Rachel a un point noir. Soki mutamona ni ke basa makambo. Boko pona témoin moko na famille maman, témoin moko na famille papa, pe témoin moko biso mo déjà na katikati tozalia. Biso tozali awa. Tozui makila ya nini ya Rachel, tozui pe ya papa et longo tokei ko sala ngo test, toyeba pe toyeko publier ngo pe kaka awa. Est-ce qu'on dimi ndenge papa ndimi test au sepeli? Bon. Papa batu baza banzamba se soka ndiminga mwana na so loka loba te mais o nga nazo senga lokola ya so kanga na mama wana bo sala faso moye moko boye boya na awa biso moto mona ndenge bozule kinanga makila apope bozuna papa nanga soki bozule makila kuna boye bake na kondima ngo test pe salamati en fait obi mape abino te faso ba koki kozwa makila ya mutu po munganga aza mutu pe lokola ngai donc bozo banga ebi maman na Paul David nga na yebi David te pe na za intérêt mo pas David te intérêt na za encore moko eza waleki nanga souci na ngezali lokola zo kanga mela bango baya na leki nanga awa na mona ndenge bazo zwa ye makila baye pe wazuna papa nanga songa moko na kozala témoin eska tu ba okende po basale na test soki ba moyen ezali lokola batu ba senga na test naza d'accord ba memanga ti wapi na mona eska leki nanga ba osale bango baganga ki test ADN test ADN bino pe ape bo sepel na yango bo signé to kende na test ya ADN soki bo ndimi bo beti maboko to beti tombo la caméra
mwana botami anyokami mama na nzela nzamba basali boye komona bana oboye te basali boye banyokami boye papa oyo na bana na ye. Ya suka na nge eza ke mpo na Rachel eza regrette malgré tout baye koloba ke entre na ndenge tozala na kokanda mama leki nini ana kati ya jeu oyo. S'il vous plaît, papa, Zela, pardon, papa, est-ce que vous avez une photo à moi na yo, ou Luka? Photo etikalaki na comme na bureau na 13e mairie. Photo à vos bébés. Ya bo bébé na ya molaya akangisaki. Merci. Je pense à mon réunion famille au Salema. Les deux familles dans la Rosala. Photo ya bo bébé et Kozala. Photo pe ya Kimkolo et Kozala. Photo pe ya Mutolo et Kozala. Bongo to suki saka likamona test ya ADN. Ngai bazwinga ba meminga ne banela malade ya Rachel ya opération. Awa bandi ake hôpital ya Kiki neska botamelaki ba transfert bango Robodouin. Papa azekoka kite yani ya mobali camarade nanga akoka kite nga nazwi mwana wana ko bandaki awa si to bima kingasa nya suka pona kozwa transport to komi na transport to continue Robodouin. Première fois babendanga makila bacha Rachel dake komona pe ba mindele oyo basalaki azaki na chance ka mwana wana po ba mindele ba uti belge ba ye de retour na ba kozonga baninga bazonga nena komona ka ya Rachel ngana zo kita Rachel na Mukongo bango bayambi Rachel bakoti Rachel na ndenge basalaki Rachel wana opération wana ya typhoïde nga bazwanga ba makila na bima donateur wana tango wana makila eza so combien za passe pe pour pesa makila na pesa na Robodouin soki combien ba une semaine bangunya Robodouin baswa pour na Rachel mais na yo ka Rachel ndenge ayi ko wanga na ba para esala nga passe mais esala nga passe pour passer que na yo ka ke na makambo basali kuna na point sino côté bakendelaki pa mama leki na bango ndete o mona ceci ba bebise na mémoire na ye après ça ko bebisa mémoire nde ba yango wana ils en ont su comme pasteur Azanae Kimia Aza Mosala na Nzambe Azanae à l'aise pasteur Paul David Azanae Kimia to landela kana malembe et aussi to landela et to koma na suka. Merci test ADN bato ba lobby test ADN famille ba lobby ba ndimi papa moi na ye yo lobby aza prêt ba bende makila mutu s'il vous plaît mutu a rotina mongo na test ADN atinda tana membre moko famille na bangwa ya comme témoin poto ki to témoin là yo pesi mbongo ADN loba na tindi pe na avocat na ngaza la témoin ngai na kozala na kaka comme journaliste to benda papa makila to kei pe to bendi Rachel babendi Rachel makila to ye nango a babendi papa makila ba témoin bazala to sali yango to silisi to yeba mwana za ya nani parce que koloba loba boto lembi mwana za nani mais soki kolo simasi azongi te je pense il faut maman Sephora payer aloba parce que Rachel aloba kike maman na komone Sephora elonga yo poebi ça va. Baraka, voilà. Nzambe, Alain qui est là derrière la caméra. Hervé, Gilio, toujours sécurité maman. Que le Seigneur nous bénisse. Papa Feli, merci. Merci.
folimo lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi koleke mapapu masope mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe